attention, attention. Mon Dieu. Attention. Écoute, chérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman. On est un gars. Mama bana. Toluka matata mpamba ngamu tu bakoti. Non, Malembe. Mais écoute-moi. Mais citoyen. Toi aussi, comment voulez-vous? Yo, oui, il y a que nous t'as occupé. Oui, on compte comment? Alors, il y a yo futa maïté. Au futa anda bouté. Mais citoyen, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais aussi, je te dis? Une maison, tu dois être habité encore par des gens. Bon. Chérie. Ça va? Non, ça va. Ça va, laisse-lui dire. Pour éviter des ennuis, ça c'est diabolique. C'est diabolique. Chérie, viens, ça c'est diabolique. Il ne faut pas le suivre, dis. Qu'est-ce que je t'avais dit? Toi, tu t'énerves comme ça. Pourquoi, dis? Hein? Chérie. Dites. Ah! Non. Oh mon Dieu. Vraiment. Ah, être locataire. Non. Dites, mais ce qu'on ça, écoute, tout ça, c'est toi. Parce que tu m'avais menti que tu avais une parcelle ici. Hein? Maintenant, tu vois des conséquences. Tu vois des conséquences. Nani. Écoute, dis. Coquille. Bokile, tu es venu comme ça sans prévenir des gens. Comme ça, tu viens comme ça, c'est comme ça qu'on vous promenez. Natinda mukanda ikumite. Tout le monde est là côté. Bukilo, na afana iba usalaka likambo. Fanda dami. Na uti musika na yana makulu. Na ibisio banda wakina masina 20 cm. Mwana wana kama tengana njila. Oh, vienga na ibisika ya Vietcheng. Na kay gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, virgule magistrature point. Yawa na kumyo. Sengwa za muvite asi azuki. Atewa. Kasi bitumbe wuti awate. Mukulo lupango awo biso ya kisasa. Bakulo lupango bakuma ba mikonze mabele. Nzambi disusu te ekumi bangu. Ba yebi teke leta pesa di. Leta nde mukonze mabele. Me bangu mabele kuma ya na mabele na ba lupango ikoma na bangu. Fana nini? C'est tout mama lupango wan. Soki na lambi susu na pesa yote di kampo.
seconde fraction. Nasala dikamu nini na kwa kusala te. Soki amoni ngana luati malamu dikambo omwana nayo lekinga zori. Yechengwa za wapi? Asoka kiputa. Bubuni kama kata pangu. Mwana bebe. Ngai. Fambeka ka papa. Ngana mbuka naza kuyuka sangu na mbuka. Na yuki tsengwa kwa mamutu. Ngana lubitego kuna naza kende kisasa ezate kwa kende kutambura pamba. Ifuna kumaishika ya mwana. Na kumabu za sina makambwi. Esi ye kuru pangu wana azaru kuna ngabokari. Noko. Noko. Sengo. Noko moni. Palubi nga uzuki. Noko na zuki maite ta. Maite. Bitumbele. Gere zalaki awa. Na chambre ko mutu azali kokota te. Noko. Nganga. Na moni noko moyo. Menoko boni. Kokoma nyoso ngoyo. Ngana kumika kasikoyo. Mshwari, basi si mshwari pour suye papa. Ndenge nini noko pasi ezali awa. Biso wa locataire tozomona pasi. Noko tozalo kola bangamba ya bakolo lopango. Ngapi na yepo na vanda mikoro mingi te? Noko salo zonga. Okenda te okofanda epa ya ndeko mosusu. Okenda na salu te epa mama. Ngam tuna yawa na yi utara biro kena ulala epa mususu. Chengo Me noko awa soki kolo lopango aye awa kulu kama kambu noko. Makambu wana. Ngai na mbuka na zana bapuisazi yendenge na ngai. Ile upi na yiri awa ngala yi kuvanda te? Noko bo yeli kosani. Na yiri makamba musala. Bon. Nini? Ozu musala? Te? Musala nini uzu awa? Noko otiki musala bilanga. Me bino buyo sangu na ngai kumia na kisasa te. Papa nante. Ngai. Ngana mbuka na kumesi antere compositeur. Sengu. Noko. Scientifique compositeur na mbuka. Sangu tamburi ba meminga partout, rer ba feti zaraki, ba tambu singai, ba poninga scientifique compositeur représentant gar. Bon. Alors Noko. Donc c'est que Noko oza moi grave kunako. Tangu nazalaki na mbuka. Nataka kuyimba ba chanson. Du cielo ayaki. Akamati des chansons. Ça veut dire mikolo de cela za usara sigise. Wana memem. Bukilo. Bukilo natika katala kufanya na lembo. Jeune bukilo. Bokelo isenge. Yepi azi moko baza kuyimba mikolo yo. Moseka. Nje moko baza kuyimba mikolo yo. Saruka. Zira. Sandoka. Mata de susu ndenge o mataka. Loba de susu ndenge o loba ka mama. Tala basia ndio mama. Noko. Mais ça c'est grave. Alors ngai tangu zalaki mukolo ya fete ya 20 mai. Nazalaki kuyimba na likolo batu nyonso na se. Attention, kubusana ba impère te hein. Impère ndenge osangisi biso nasalaki nzimbo. Ngai za mutu yema ndondo 100%. Na yimbi nzimbo na Swahili. Panda kulakisa uzara mbala msuku mulefu biso nyonso mbeko mluba biso nyonso ezara muyombe biso nyonso atura mambre mara ya mvuma populaire. Nzimbo wa Emily Marshall. Na yimbi nzaka mkunzi ko. Ezalaki na fete ya 20 mai wana. Na ba yango za buiza pasa na Swahili. Na meka. Yo yuka kate. Na yuka. Yoga. Kweli ushindi tunapata. Salongo, salongo, butu seko. Anasema tupate objectif. Sisi wote tunafahamu. Alors abanzi bakonzi na biso ya Zaire soki bayoki nzembo ifo bima. Ikubima, mo papi alubaki ikubima. Yango na yina radio awa, pona landa ba publicité nga nyonso za koleka na radio tina television. Radio tule yoyo sembo. Marki ya kala biso tuza kusianze. Biloko ya biso moko. Sikoyo apart nzembo ona kubimisa penda. Tetra na mabuyibi. Marsianzi. Bon? Yango za Marsianzi tukotini na lupango ya. Marsianzi nazwi mobali na dengake moloba papa, muluba. Ngai sianzi nazwi mubade na dingake mungongo papa mungongo. Sianzi nazwi mubade na dingake mumbala papa mumbale. Yo sumbila nga television ndakwe ngana sumbila yo ilamba ya Toyota koyo amubali ndakwe.